tomona wera son bakamata sozi more longi bache wera koko majalou wera koza jalou mutu te po bonga na vie po la ta pantalon bien po le loko mana bakaro ko matana palin eza wera son événement esalema nanu te bozomona mobange na jipi oh même ba artiste belé na Congo ba na ngote sankara d'écoute azopesa mwasi na ye bazolo bela koto yo dinasi koto pe bazolo bela album na bango dans les poètes ndi album na bango po ça fait 10 ans biloko na bango yoka na asuste soko za mal entouré o bando yaka na ba polémique moko boye et comme ko inisa artiste na bino lia beta musique da jambe za important na musique des important yango monezo ça bango bagafa Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate projet wana ya ba biloko na bango basala na sans héritier et tika simba te po bato bamona neti bo changer mais bokomo ya impolitesse sankara d'écoute atoboite osombeli madame car est-ce que mbongo okaya kozwa te otindela mwana aza na tiriki kuna azokemba makasi po akota poto bato ebele baconfondre monika ne bamona bafali babetela baprésident bango mpe rêve na bango babetela ta président moko mais siko président ngo azalaki te mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui eza niveau na bango te et puis tant biso to kende caché pesa nde moko te wera son azui $40,000 bango bazui $20,000 $10,000 bapesi ba commissionnaire te utomona fale autosombela makosi sirange tomoni ba artiste amso bazaki na même mirange ana esali mwasoni ba uti oteka mwasi ya liboso tomonaka basombela kaka tambolaka nango mama nana ketchup yo za siko mutu ya mibale yo na fali bokolaki na bachansi ya ndenge nini makambo yango eyelaka kaka bino toza ba warrior
Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, pona mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakise la Kaye, les bijoutiers de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate. Yenda zako tangi sa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babe tololi solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso et belé partout à travers le monde. Alors, lelo vraiment na lamuki mama na tongo ya blagité parce que nayoki li solo moko esalinga sentiment ya ndenge ko sakanate. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois depuis na botama na Congo. Nayoka porte-parole à Sombeli, moi si na Jeep. Jeep ya blagité, Jeep ya mystique. Donc il y a vraiment mbangu awa na ndaku ya Sankara de Kunta parce que ba commissionnaire oh batekela kiekar ba betelinga masolo kaka sikekoti ya Sombeli madame naye donc naye awa to robetera ka porte le vraiment ezal journée ya esengo eza journée ya esengo oh il faut to sepelisa monde entier bolanda biso to robetela Sankara de Kunta porte na ndenga ba blagité alinga te to robetela e porte to mona parce que ezambala liboso to mona biso moko bino moko boyebi ke ba musicien de basombelaka basi na bango ba jeep to mona ba wera basomba ba fali asombela mama nana to ucho mona pe fali auto sombela leki na biso mako 6 cadeau ya jeep ya range oyo artiste amboka meli pema ateki range na epo fali amelisie pema asombeli yango mwana nde ezala kaka. Alors lelo Sankara de Kunta na lobaka porte-parole oyo aleki Sankara de Kunta na Congo azalaka te ezalaka par rapport à ba preuve parce que Sankara de Kunta abota lelo école tina ba assemblée nationale boyebi ke ba Daniel Safu baza ba Sankara de Kunta tina ba église boyebi ke ba pasteur mukuna baza ba Sankara de Kunta ba pasteur de Nilesi baza ba Sankara de Kunta ya mike Sankara de Kunta musala oyo aboti ba tebele aboti ba pasteur aboti ba porte-parole aboti donc ibatu ya ndenge na ndenge boyebi na ba honorable tozuneti ndeko na biso papa Moller azala ka Sankara de Kunta pa bima donc aza mutu moko boye il faut ko féliciter en tout cas musala na ye eboti bana ebele soki na père Boni bonjour kimia ezali na luka Sankara na ite o signaler ka ken pena
Oui. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, toza liboso ya ndaku ya Sankara de Kunta, wewa boti batu ebele na mboko bana nyonso basenga senga na nzela tobenga bango ba Sankara de Kunta. Ba mama nyonso o ba memaka mapa bazoteka bazobelela ba Sankara de Kunta kaka. Donc toyeze pas mokonzi na bango o auti osombela madame na ye Jeep ya cher. Jeep porte-parole mon côté na Congo. O atikala osala iloko ya mbala liboso en tout cas bolande émission très bien parce que Sankara za mutu nanga na okota. Habito kota. Beaucoup. OK, merci beaucoup. Jordan Kambala soko kyoya. Na habite Sankara za na Jeep ya pembe. Oh na habite soki yango ba bisenga. Bonjour. Aline Diadia, c'est pour toi, ma femme. Événement et salemana nouté. Bozomona mo bangé na Jeep. Oh, même ba artiste belé na Congo ba na ngote. Sankara de Kunta zo pesa mwasi na ye. Tala siko mwana simbi na ye carton na ye. Donc il ba komi Aline Diadia. C'est pour toi ma femme. Donc Sankara de Kunta sombeli mwasi na ye. Et ça les mana nouté. Et ça les mana nouté na masolo ba porte-parole ya mboka na biso. Voilà, alors toyeba vraiment parce que Sankara coopéra na ba patron et belé ya minene ya mboko au Congo. Est-ce que mbongo eza mbongo balien na Guinée? O Sankara lien na Guinée ou bien za Rwanda pesi cadeau? Ou bien za bedachou ou bien sous le kaou kakati ndambu ya mbongo ya héritage na bango toyebi te Sankara de Kunta we wasoko kokiko ya to solo la parce que nga na ndimi oza patron ya ba porte-parole nyonso ya Congo nano esale mate Sankara de Kunta we wa akizembe ndeni ko ya bien Sankara de Kunta en tout cas premièrement on a ngana bandano na bonjour mais ngana na bandana on a félicitations. Ouais, en tout cas, merci. Eza première fois. Madame Azagi na Jeep Pembe. Après Jeep Pembe, Sikoyo, Nathalie, que non. En tout cas, moni mobile musoko ozala ozaranda kuna osala mwasi kadote. Ni ya sapatu, ni ya flair, ata jeté, matelo komo ezala raté. Ya onga sko na mona ke fagi lokwa na to changer parking. Na bande na madame. Donc madame na longolié voiture wana o yazaki na ngo arrière na teki yango pété. Eza na ngo po nda kupeka place ndeko mi mwa kaka. Na longoli yango siko na sombelinde madame yango moni o aza moni mwana auti pe na poto ayeti Kinshasa. O neve na ngara na Paris Yves Marie donc il s'appelle Yves Marie. Yango simbi lokwa surprise to cho sala donc madame azalaki awa. Donc on a PC clé na ye na tala pe bobino bokoti. Yango moni na komi pe na Aline Diadia c'est pour toi ma femme. Donc et c'est logo le lobby son na minute yo ngai moko na offrir cadeau pa madame donc ezate qui aime suso muta sombelinga po madame no bako sombele lokote lo bande yo moko ba sombelo loko donc mutu so sombela Sankara mais en tout cas ezangai mo Sankara de Kunta na sombeli madame na sale cadeau tu peux descendre Yves. Voilà alors bana poto et anango polémique te boyebi to monaka na ba génération oyo to monaka mama nana ketchup nde fallait sombela carte monaka. Ba artiste tout batikali tolongo génération ba vient na biso wenge ba artiste tout batikali nano artiste moko sombela mwasi na écarté Sankara de Kunta wewa okofongola ngata porte papa na mona te loko na kati oh il bazui wa pinzambe oh ils ont intérêt cuir et puis na sombiango donc awa ndeza we cash $21,000 $21,000 FJ cash makambutu donc chozo mona ticket mamunyoso donc donc eza pena donc $21,000 eza kutu ya kodefate eza pena la sali pena surprise po Madame Pena Falaka Zwakar. Donc, moninga lelo, tanto le bara, les domestiques riches, faut l'andara na marambe belé. Voilà. Et oh, Samantha Monique, ma fille, papa, t'es pas domestique riche, tu es riche. Donc, natika la riche à Pamba. Donc, voilà, moni, et là, on a zo boyande, bate belo, mona, arina ka moi jaune, à chanzango comme blé, à chanzango comme vert, à chanzango comme rouge, bah, ma casse na ba couleur. Sankara de Kunta, à côté la lelo, bande qu'on a vu sur ba artiste, kosala maramba boeza passe te ocho mona fale ocho sombela ma kosi sirange to moni ba artiste amso bazaki na même range ana sali moi soni ba ocho teka mais yo na moment o ya ba crise boy
OK ko somba pena mutu cashier mais quand expliquer source ya mbongo wana utina wapi te bon biso moto ala biso na bambongo na biso ya déjà lelo relation na makambo tosalaka na coopération mosusu tosalaka ezali donc provenance ya mbongo ezali nga mo mpe na changer suka nga tuka na sepelaki déjà tout d'abord na masa na nga Fally Ipupa ta na monaki asali cadeau ya Barcosis na tal ya range o ba leader ebele bazotambola nango ya pesa ngo mwana bote pena bote nga bi non lokola Fally asali boye nga pe fona pesa madame donc to na moi ya ba cadeau toi na vacances faut ba cadeau donc oyo za na ngote na niveau voiture pesa mo sata chaussette pesa ta kabelo pesa ta soki manzaka kinoko cha mais oyo pena na minute za lokola donc ndaku $21,000 wabi ke créer polémique léo na Congo na ba génération na bino mwasi ya liboso tomonaka basombela kaka tambolaka nango mama nana ketchup yo za siko mutu ya mibale yo na Fally bokolaki na ba chance ya ndenge nini makambo yango yela kaka bino toza ba warrior donc ba warrior au moni na minute otango tokoli déjà na ninga ba Fally Ipupa mon ami da François ça la fierté tant to monaka déjà que non to bandai déjà kokola na idéologie il fallait déjà ki muta idéologie siko tanga zo kola de comme na mentalité mindele to kesu ba poto na mona pena na mama nana ketchup ba car ezo changer yanga pena talenga bino Kara pembe madame côté kango côté tekate longola ngo pembe na pesi ya noir. Saka de compte atoboite osombeli madame car. Est-ce que mbongo okaya kozwate otindela mwana azana tiriki kuna zokemba makasi pako tapoto ha? Nani wananga za na mwana na tiriki tenga bana na Paris bana misatu bana Paris o neve nanga Yves Maria. Za mwana mwasi azana tiriki kuna ba benga ba ko matina ba page ke SOS boye na boye ke mwana ya artiste boye ozo ba lisolo anate. En tout cas aucune idée mais oyo bana peut-être mususu libanda na ebi qu'il faut ba doit ba charge na bango parce que faut za ba para responsable nga leo na minute bana ba na Paris j'ai 3 enfants o lelo baza na Paris naza na mwana te mususu aza na Brazza aza na Cameroun aza so na Nigeria non dans ce cas là na mwana quelque part Kemba peut-être yaro déjà bimisi po ko ça ba cadeau boy ça coûte cher te omoni mutu baye bagaye na famille na ye donc moi si na yo face à la bien parité moi ça ken mpia na yo tambola na jipa pe mfa mona pe mère oleka ezaka nengwana leo na minute au mwana sankaro monete côté mo boyo afandi boazo kemba ou bien par ma minerva la non sengele SOS te wana ko mabe makasi parce que relève na biso lobi zande bana tango zalate non mais to fa na biso to fa na biso Djembeza, en tout cas, c'est Apolli Lumumba, Bomoni Bino Moko. En tout cas, Sankara de Kouta a mérité, topese ma félicitations parce que Boende Zalaka. Tala Pinendenge Kuba Pine Asika. Ah! Sankara de Kouta. Bane Bele ba regretter pourquoi Sankara nda botengate. Nagenda bime pa na ekuna pona nini. Soki Sankara nda Zalaki papa na ngai pena. Ndena okemba boete vraiment. Ah! Sankara de Kouta bakadoti ya bajipi boye. Zambe nangai Sankara zana mwana ta moko te azo souffrir tala kutu mwasi nae c'est pour la première fois namona pena porte-parole a sombeli mwasi nae boraboui tokende kofanda pepe do deuxième. Voilà, alors Sankara de Kunte awewa awa siko to solo la mwa masolo ezebele malgré to bandina masola ka tokota masola Zénith. Voilà. Obi ke Paris pena bazo zela bino makasi hein. Oui, en tout cas, lelo Ken Piana, yo gutaki Paris, aux Parisiens, nous aboyé. Donc, na minute au événement, à Moko na Paris, et à Ouérason, le roi de la forêt. Le 17 septembre, Oyo, préfet déjà Pessa Val, nango accordé déjà. Tous na deux événements, le 17, na le 18. Le 18, c'est Général Vazel, Oyo, il est pas au Bétana, Zénith, Oyo, ba événement, ça vraiment maintenu na Paris. Ouérason, le 17 septembre. Na ça na poto. Bouta partout, en tout cas, Coco Arafat Magizembe, Bouta Londres, Marco Zefondo, et puis Tobo Sainte Batoton sous sa boson Babilamba Boya, Dominique Idiomi, les États-Unis, Anderson Mamba Boya, Jelingangu. Parce que na minute le 17 Boya Bomona Werason 5e fois Zénith de Paris, et puis na minute tout le monde a battu Mimarabamboa, Lyon, Nini, Niaou, Pesa Rabango, accord, le lot au gouvernement et le Moko parce que Werason, depuis Tokenda Mbandaka, a bombi
abimisa lion na ye to ana besoin lion azwa visa pour akota nango na spectacle donc ken mpiana na ebike yo kutu visa comme nango lo pamba ko talaka soule kauka déjà donc deux fois les boss des boss soule kauka maman na patron ya blagité maman na patron puis ba Eric Mandala ba Roya ba Bet Dachour ba David Mangaya donc ba Sid Boy Manzaka Malion tozo senga pena donc na minute oyo Paris na problème toza nango ba hotel nyos esili toza suna ba hotel moko te ken mpiana totikali kaka na ba et pas ba batu donc oyo ozana cousin na ye moko lali parce que gouvernement français elimbisa Werason faute na été ba hotel nyos eza plein et puis ba billet esili donc nde tozolo ba billet esili événement na ebité bato so ba soma na maboko ya batu to na délégation ba na poto ba oti poto ba yeba zo biso to songa nzela ma lokwa ba golf kizo la dégâts matériels ba Saint-Valois oui ba Saint-Valois Paris 16e bazaliawa ba Jonas Kalambai do bata poto ebele ba ye ba ze a poto kenembala moko do tozo répéter chaque lundi mardi mercredi jeudi na cabine da Center et pas Patrick Amouli a pesi biso ba salle to la rawana en tout cas ba misère Werason na bima souste 6h à bandi entraînement 9h to bandi répétition to aussi sati ba 23h bana poto boko sepela ba musique ebele boyebi ya ka batu penon de ba chebino volume bolali mais lelo na mito to uti na coronavirus to uti na ba confinement to perdre bande ko ebele ba kufaki ezo senga siko esengwe ya yango moni Werason roi de la forêt aye ko beta batu nyonso bo uta par-ci par-là fête ezaka moko le 17 septembre ken piana na ebige même Jordan Kambala oza ouais Jordan Kambala il faut la mais ça garde compte to kakipe président a lancé un message Bansia ya wenge musique à maison mère azana besoin jour ngo bazala nabite bo sala ndeni na équipe eza a bon bancien wera na bancien belé wera faut banda wenga ensemble faut banda déjà bancien et alors là ba collègue na yo ba banda musique ba président Jibem Piana baza ba collègue na yo ba kozala et puis ba tous doche sous ba Tata Mobich toche ba Blaise Boula toche mais Werason roi de la forêt to banda na troisième génération eza ba invité to invité Papa Nyoka Longo Josa to invité Maman Biliabel to invité sous Maman Chalamwana et puis na vena biso Boziana donc ba vieux totikali na bango donc tozawana troisième génération ke banda après to na quatrième génération na quatrième génération batu nyonso baleka na wenge musique à maison mère na wenge tout les 4x4 nyonso bakozala parce que ça fête à Congo après wana sikoyo Werason roi de la forêt azawana na invité surprise oyo to boko tanga kombo donc wana to bombié potanga ko bima kaomba la moko donc en tout cas les événements batu nyonso boye baki en tout cas batu nyonso oyo baza vraiment ba invité parce que to kepena ba comédien to kena ba journaliste Werason a mesana ko mema bango tozo kena une forte délégation même na Angola Junior Maweta zo longwa na jet na ye na Angola po ya nango tina na Paris Sid Boy Madzaka Mali zo longwa na jet ya nango tina Paris do eza ya koyinda ba Adolphe Muteba Chilamwina do toza na ba délégation moko non eza somme incroyable alors sanga de compte à Boutchobet à concert na Guinée voilà ezalaki na invitation ya président de la République masolo leki kuna ndeni parce que polémique ekotia polémique anini parce que Guinée biso to bando kenango depuis 1997 depuis 1997 premier voyage au temps où Werason a recruté ba mission nyonso on a bazana na lipapa te ni pantalon ni ketch bazaki nanu na ba problème ya ba famille wana wera da memi bango pour amata avion liboso ba kamo avion bango buna ba to komona Jésus mais deux fois tête on a mapata donc to koma Guinée to beta yango et puis Werason azali camarade ya vice-président ya Guinée oyo babengi Teodoro Obiangema o Werason ayembela ye na ba ayembela banzembo dans 5 chansons o Werason ayembela Obiang en tout cas pour na ye Werason aza famille lelo Werason aza muto muta présenter biso ba chef de l'état a présenter biso ba Papa Ochombe a présenter biso ba Omar Bongo a présenter biso ba Musée Laurent Désiré Kabila a présenter biso ba onani ba vice-président ya Obiang a président Kenya donc ba président belé ya ba monde même na ba Uganda partout Werason muta présenter zo laksayo oyo Ferre oyo Bill Clinton oyo Seleo oyo Sankara oyo Riche Watanabe o Babindombe o Lacoste wana bango tongu magamitu so bache o nani ngumbi mutu président ozo ba ke polémique ekoti balobi bokyo beta bokenda na ndeko na biso artiste mboka abeti na misu ya président et comme bino bon mata président a créé na chakio sou bakene libela te ba confondre eza président eza vice-président
Oh, ezali présenté. Eza présenté. Yango moni erreur basali yango wana ba eba ite. So ba eba ba ngaba loba te ba lobi pressé. Vice président za présenté. OK. Président zali. Président zali na wera na chambre bazo solola. Na 4 présidents mususu bazalaki ba solola ba na dîner na wera. Nakati ya chambre ba. Nakati ya chambre président wana tikalo ya na salle. Mutalaki na salle camarade ya wera vice président Théodore Obiangé. Moi na président. Moi na président. Oyo vice président. Donc lelo ba te belé ba confondre. Monika ne ba mona ba fali ba betela ba président. Ba mo pe rêve na bango. Ba betela ta président moko. Mais ce président ngo et azalaki te. Président tikali go yate nakati ya salle ya vice président. Azalaki na kati ya salle. Ba musique ba Guinée ba beti et ko koma sikoyo ba Guinée ta ba beta Théodore azobeta maboko tango ekomika na tango ndeko na biso na ba ye ba lalisi musique président la ligne vice président la ligne kutu na kiti après mbala mo afashaki tellement makambelemba ga so ba me wera za wapi ba c'était wera sola na papa na bino président na chambre na papa na bino prêtre de prêtre yango sikoyo abaga bo na kena ngana région de Bawera. OK. Est-ce que prêtre de prêtre peut azwaki ta ya mona ba massa na o tete amoni bangote ba mona bangote. OK. Eza niveau na bangote et puis tant biso to kende caché pesande mongote. Wera son azwi $40,000. Bango bazwi $20,000, $10,000 ba pesi ba commissionnaire. Ba Christian Nganyo ba utaki ba ela bango. O ba eko zo bango parce que bango souci na bango eza ke fali abimaka mingi. OK. Ba wera ba bimaka mingi biso pe to lukata. To bimata occasion yango moni na 20,000 na bango ba kabola ki katikati ba kei. Tango yoko koma pe sikoyo na ndenge sikoyo bana bato ba betaki conseil yango moni bazwaki ba cash ne na enveloppe na ba $20 ba cheche na kati ba bandi ko futa bato na avion. Le ba $20 na ba cash ne. Voilà. Donc on pas donc eza eloko zo sentir que baza bina na problème moko sérieux. Au moni lelo il faut batu ba yeba ke wera son roi de la forêt bakoko se comparer jamais na bana o wera sali. Bango ba sale pa wera tika sale pa na bango. Donc bango ne bazana baza ba ancien travailleur ya wera. De toza bana misala ya wera. De wera mutalakisi biso ba président. Wera mutalakisi donc soki boza ba poli il faut que tamboye bo sali spectacle na mino normal. So bo se comparer msuna ba artiste moi ba ya ba Guinée ya ba Selemba wa Guinée ya ba Bumbu wa Guinée bo se comparer na wera te pa wera sali biso. Na wera za papa tolanda ki héritier na émission lobaki wera za papa azo mériter to kumisa parce que patron à vie. Patron à vie, azaba patron na biso en vie. À vie. Donc yango moni héritier, lelo nazo pese vraiment ba félicitations na ye parce que moni héritier za reconnaissant. Ayaki alagisi wera CD, to yambi CD ngo kitoko yango zo sala succès na nzembo na ye. Abengisi wera na showbiz, wera ye abeti événement makasi. C'est ça, et là que que héritier watana baza bien entouré pa ya ba Chali, Rubenga et pa ya ba président Massaro et pa ya ba tête ndai maboko bank. Donc eza héritier bien entouré. Soko za mal entouré. O bando yaka na ba polémique moko boye et comme ko inisa artiste na bino lia beta musique. Da jambe za importante na musique. Des importante yango monezo sa bango ba gaf. Talaka na minute oyo bino boye na ba projet bozo linga bo cesser les faits bo batu ba mona ke no bo bongisa na wera mais bo komo ya sunet na polémique moko boye na ndenga cesser bozo ya to beteli président nzoka bo bosa na ki président ya ki vice président. Mais ça garde écoute c'est comme si bino pe bo bosa na noki tout déjà ayemba ki vieux jaloux fa ki bosela yemba na vieux janté avant ya limbisa yanga telemela wera na bisa ki président wera bazoya na hypocrisie ya kosala neti ba mikitise pa na yo est-ce que bazoya lukelo ko moko boete po bozala ki bozo régner bosenga wera pardon te boya bo mikitisa te bomoni bosili bokomi oya wera za papa mutu abotama impoli ya changeaka te tala sikoyo ba mentalité botalaka ta rétroviseur ba image wera azwaka bino nanu botalaka ta ba image wera azwaka bino saka de compta babiloko ezosala bien te pa ba fanatique ya wenge musique maison mère bozolimbisa batu na ba facilité boye pourquoi te moni wera ana famille mo chrétienne wera za papa mutema malamu wera batebele ba mankaye ba fingaka ba linga ba komise papier ba linga ba komise lokote mais eloko bien azozongisa batu wera a kosala jamais pas ya mutu. Biso nde to sale pa wera, biso nde to devoir wera. Bana misala ya wera ezaba biso nyoso wana o to lekana ba wenge. Donc yango moni lelo na minute oyo to mona wera son ba kamata sozi more longi ba che wera koko majalou. Wera koza jaloux mutu te po bonga na vie.
pour la ta pantalon bien pour le logo na bakar ko matana palin eza wera son donc yango moni lelo tant total la biloko ndengwana batu ba sepela te batu bazala blessé ba fanatique a wera bazala bena blessé batala bakeno benga wera jaloux et puisque biloko wana sikoyo bana maison me bafandaki tango sikoyo projet na bango yekoya kakola ye pa wera si wera en tout cas prise na biso bana misala no akala bana misala no akala todo sala sikoyo loko moko ba senga na chanzemo dynastie yango babibo na chanzemo wera bibo kakol loko les abino nyonso ba travailleur nanga bana misala nanga bosangani bato na bokola na futa na pesa bino vie na pesa bino pe bénédiction yanga pesa ki bango bénédiction yango moni kakol pa kenaka checha na moni pe bande ko msunde bayaki yaki mais JDT Chenzembo te JDT pe alongwe na kati ya Chenzembo te JDT a intervenir ka yembi nzembo mona kati mais JDT Chenzembo te po JDT pa na album na ye po so tali Olanda bablo na bango mona ke bazolo bela koto yo dynastie koto pe bazolo bela album na bango dans les poètes ndi album na bango po ça fait 10 ans biloko na bango yoka na asuste mais bana misala nyonso awera air ba sangana ndeni héritier se retirer yango na lobike et projet wana ya ba biloko na bango ba sala na sans héritier et tika la simbati sans héritier ba basangani belé bon héritier parce que te batamakasi te eza question batamakasi te mais eza question batu lelo omoni ntango bayemba nzembo ya lelo namoni babiloko ya nostalgie wana omoni ndenge héritier aganyaka mutu na kati batu bayebi donc na nzembo wana héritier aganyaka beta ye mabe ya solo wana sikoyo il faut sikoyo batu balizelaka héritier moni sikoyo héritier soki aza te etikala kosimba te Lacoste soki aza te le roi de virgule etikala kosimba te yango monike na minute oyo bor yango esimba esusu te po bato bamona neti bochange mais bokomo ya na impolitesse parce na ndenge impolitesse bafanatique nyonso ya maison me bafanatique nyonso awera jamais parce que bango bayeba komo manke ndenge wana bayebi ke te bato balinga bakobeta Zénith bakomi na boule baotinda bango batelemela neti mpo na Zénith nzoka bakala bango na bafanatique te so azalaki moso bazalaka ta na bawarrior ça va mais bakala bafanatique te sikoyo bokotelemela biso na makambo nini donc Léona Minito photo bosana. Tout le monde est en maison mais rebandi. Tu as un chef d'orchestre mort Christian Mabanga. Voilà. Chef d'orchestre na biso. Là Christian Mabanga. Après Rwanda faire azalaki na ba azola nana président JB babengana ko bengana na te soka yo. Ndi solana yebani mokili mo mababe le sola. Babengana pas président JB babire non yo kende kuna. Arrête de Pierre. Yo kelanga eloko ayo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Tango ayo kozonga kuti biso dato répétera na maison mère Christian Mabanga chef na biso. Sikolo kwa Christian Mabanga azalaka te. Yango siko na minute oyo tobike non jouer intérim. Jouer intérim. Yango ayaka mezaki pas prêt. Mais na minute au chef na biso nyoso Christian Mabanga, na senga Christian Mabanga un jour peso aza na projet moko. Ya bana parce que projet soko eza sincère ezala bien. Mais so projet eza sincère eza na ba profit moko zolingo yo kota se. Ozolingo senga ba fanatique mo ba soutenir yo mo yebi ninga osengela ngote. Oza mal entouré, ozotinda ba civique
baya koloba po baloba n'importe quoi na kombo ya patron na yo ex patron na Wera son roi de la forêt il faut za la mutu moko donc na moni bino na boza na bokomi na ba fourmi na mitu na wewa to monaka ndeko na biso Fally Ipupa malgré azwaka pe ba choc na ye mais a respectera patron et place à uta a bomba salité ya patron na ye pena alingaka pena busoto patron na ye bimate. Est-ce que bino par rapport à la mentalité bozora artiste et musicien par rapport à la mentalité à Batumoussous kopesa moto déjà qui chef d'orchestre en plus bino boyebaki Batumoussous très bien bozomona ngote ke ezala risque et ça chef d'orchestre azalaka moko Christian Mabanga ya ki intérim masala ngo peut-être na suka na ndenge baye ko sala bablo na bangale marquis bakenda ekufa pe roi David aya boma bango funu bako bala muka nani wana ngai roi David basala accident ekufa mais ça ga découte kota la lelo pe ba vie pe ba âge ezokende eza ba âge te ba Wera ba jibe ba komi ba vie na minute ba mériter moi ba respect belé est-ce que ba vie wana ba ko fanda arabo bano bango moko ba aider batindaka bato bafinga bango c'est biloko vraiment ezosala c'est ingratitude ata Wera ata liango teza na bato musu balobaka Wera ou rien yana mutu musu eza Fally ou rien parce que Wera kolisi bana Wera leo bakoli basisi ba université ata kutu bongo tezona ba fanatiko balinga kaka Wera so ba monike yo yaki ozoluko senga soutien na bango mais bokomo ya boluka bo manquer bato ba respect na musique nini ko so ba beta musique yango pena ya solo musique ya bien ça va mais na musique nini donc boza bato jamais ba ko chabino na Wera po bona po Wera te ya lokwa bo ba prématuré donc bo ko chabino jamais na Wera donc tu comprendre que bino botika la jamais ko changer ata to bito soutenir bino botika jamais ko changer lokwa botika jamais ko changer biso pe na minute to comprendre que nanu kute loko na bino kute bimite betite on manquer déjà po ça na ngope loko te po héritier ozate po héritier pardon atana be boss la te akota te na yebi pas ko kota héritier ko mekana te héritier déjà so kazate eloko esimba te laissez les mains te et puis la cause eloko kazate esimba te to bengi pete banani te kabo se bulembi te kutumba ya kobia pas zate omoni leo na minute donc yango moni bakomo lukana ba batu mususu baya na moni babengi pe vena nga alempela mocho ozalaka na maison mère te kokota baka mwana te na pesi Gisèle Mpela Mbote en tout cas masalanga totanga classe moko kokota te na bia wana projet combien te wana projet combien même ça Congo mobimba na yo bate za wiyard de na habite siko sanga de kunta Fally kaka ndazo troubler bato bando sanga na boyo bien eza problème nini ya Fally azo troubler bato parce que moni Fally abandi ko beta bato 20 ans ya tomber yango yo banda bato balala na se baze souffler obike Fally yango pas za mutanko te aza mutanko ayeka Kinshasa ba abandi na abeti kutundule te masigné 4 contrat tala na niveau yango moni lelo na minute en tout cas Fally pardon yo zande onanga yo kela bango mawa pardon basala ngai yo ambassadeur UNICEF masalanga Fally pardon yokela bango ma obeti bango mingi siko bakoma ko bossa na siko yo lignema guerre bakoma bossa na mutu bazoluka basala guerre bakoma luka basala guerre na patron na bango o asombela bango vie apesa bango vie donc en tout cas na minute yo na oyebsaka bato ke boke ba parce que lelo même ba voyage ozo sentir que mutu ba voyage te so ba voyage ba loba mingi de Guinée loko ke Brazzaville Guinée loko ke nango Selemba o ko Matadi Guinée loko ke Mbandaka Guinée loko ke no Baluku donc bozo Guinée ngo ezani donc na ebite faute na bino te parce que bo voyage raté c'est tout à fait normal ba tourner za mobulo ale boye pesi mamo ki pelekes et puis ngade na minute ken piano yebi do so na kenda Guinée te ezaki par rapport que tozaki na matanga Cardozo Mwamba oui tozaki na matanga tozalaki na yo Wera sona esinga Sankara komeka koyana biso Guinée te tikala on a représenté biso na matanga on a représenté qui maison mère toke to chef fleur et pas muta kabela biso mingi na vie Cardozo Mwamba soutenir ba artiste nyonso Congo tokendaki na dernier hommage na to rendre hommage mais sikoyo tango siko Sankara de kuta lelo ngai nde na lobage na mutako mema ngai ba voyage ate ngai moko nde na mimemaka mais ala bato musu ba memaka bango nde ko mema lokwa ba bébé ba mema lokwa bana mikie donc c'est ça le problème différence donc ngai madame nanga na sombeli jib combien d'États-Unis ke na 19 États-Unis ça la jamais mission na ba chapeau hein donc ça de kunta kota la pe boye Fally awa na UNICEF auto signé contrat ya $800,000 ba pesi ba nommé ambassadeur mama o ba luka ba cacher ba $10,000 kuna iliko cash oyo ba pesi susu $800,000
Dans 4 contrats au sentir pena que non. Voilà. Alors, ça va de compte. En tout cas, on dit que le contrat, ce n'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, la félicité Salanga Fali parce que moni makambo Fali au sala batu ba sala on a ta 10%. Na longoli pena ba wera son na longoli ba jibe na longoli ba vena biso ba mopao na longoli ba vewaze kwa na longoli ba nyoka longo. Na génération lelo en tout cas batu ba sala on a ta 10% makambo Fali au sala. Ezate ya moni Fali tellement beta bango trop vertige wana. O ba kokaka ete ti lelo talaka Fali exercice apesa bango. Ayembi na ba français batu ba koluka ba yemba ba français mabe. O yokute Yokana pete. Obi que Mundele a comprendre le français, on a été Mundele a effacé yemoko penanze mona YouTube. Te mazala raison. Wane go omoni ego baby ego belis ego traumatiser bana poto. Omoni mindele ba koka bazaka allergique. Ba français ma bendengo wana ba kobela muto ki ma migraine ye ba koza traumatiser, ba traumatisme crânien eza bienté. Yo omoni le na minute tant mona bena na mona ba fali sali ba tokos français oyemba ma partout na mona na balade. Ah français qui toko na ba tokos yana. Ya yemba ki toko ba frère français puis fali skolo na sepelane parce que mindele na ba festival. Omoni ba tebele na minute ba luka ko ba mindele ko te mabaye ko koko ba luka ta bandundu mo bo ebele ata na Cameroun ba sangisa bango po ba betela ta bango mais bazala niveau na te dans le na minute en tout cas fali pour parler lo omoni wera namonaka wera betela mindele na Hollande plein ai acha mais lelo namoni suna lade namoni fali pupa abeteli mindele aye mindele ba yemba ezakute batindi bino te non en tout cas pardon 10% de la monnaie comme belé makambo fallait au sala basala ta 1% non ta 1% vous avez raison mais ça va de compte à côté l'appel lelo fali père mon beau père gentil et envers ba collègue nae tout ça mon a fali bon jipe ya osombela ma ko sisi ka jipe muninga pena tambola nango akenya nango. Ah mais c'est soki mwana da niveau mona ba leader mwana niveau mona ba leader pour fallait tali niveau na ye te mwana sakana bango ya mwana sakana bango do ya mona pesi bango vertige ba komo lobelela jipa batu muta pesi mwana cadeau olibo sepela to mona ka mobutu muta sala nga pesa ba bobila da cadeau to mona ba papa Kengo to mona ba premier ministre Sama Lukonde to mona ba Jean-Marc Kabundu wa Kabundu maître nageur a pesa ba cadeau mais na musique biloko esalamate que mwana ozo pas en tout cas te en tout cas na ba tu ba ko piquer pe ba crise na ba bilo na ba comportement pe fallait au sala bozo mona teke be mission na bango nyosa ta batuni mama ba fali te ba kotsa ga fali ya bakanda ba beta mingi ba so mona ba makambe belé et carré ya musika fali alokaza na kiba bango bazara na Selembao donc eza peda musika do fali en Australie bango ba na Gambela kotala pe États-Unis yo bokenda to mona ga wera somba pale kala fali pa landi susu pas que somba so parler a sa biloka ba vesi basala ki wana kasi fali teta na lobaki disque d'or wera kam tata na ngona fali ndako na États-Unis fali kana wera nazo ebate te camarade na ngoyo na vie na ngawera nazo ebate non ta featuring ya ba wera betela ba président de la République a présenter ba mission na ye wana nyoso akala na misala ba président de la République fali abetela ba président mais lelo batu ba bosani vice président ba confondre ba kasi président akaza inde vice président Nzambe Davino baluka bomona ka président un jour bomona binote saka de compte yo pe combien de voitures sont filmées à Fali ya Fali a combien na ba parking combien tout mona yo na Paris na Fali zo filmer caro eza cher trop tout moni ba camion zo bakisa makaka auta yo ya voyage moko dernièrement awa asomba ki jipi mo pa beda shukuna ya $72,000 ba parking ya Fali à Paris na Paris azana na combien de cas ba 56 car on na mona ba 56 na kota na bela liboma ba Becler ba Rose ba blogue non ba Lambo blogue belé en tout cas Fali non même masalanga gi malela al sanga bi mais Sankara non lui là c'est un blindé au moins malela sanga solo moi bi au moins na musique à Congo na longoli ba vie mutazui na musique on a gagné mbongo na musique c'est Fali Pupa on comprend en tout cas il sengai ya au moins na bagi non en tout cas rien à voir tant na yesu na ndaku ne na ma campagne kota mai pardon na ebisio na Shanik oui na koti su na ndaku
maman nana ketchup asali biso déjeuner Voilà. tozolia tout ça bani mais faut mona baka non yango moni en tout cas masalanga fali pupa nzambe na bango Okay. faute na yote en tout cas yebango ke pesaka bango kanda Voilà. balukaka bakoma lokola yo mais yo pe vitesse au tcha na autoroute batikala na makolo Écoute, à côté la paix, fallait en pas opé ça batuka ba devoir ya ndenge na ndenge azosala bado ya minene car le seul artiste appelle ça ambulance na Goma nde to mona ka président we apesa ka 3 équipes apesa Vita Imana Bilima siko to moni fali pe alandara lokoloka ya wera te makamba bolamu fo salango moni lelo fali pupa to mona te côté à l'écart te va finga vena e kofiolomide jamais on comprend et puis fali pupa en état mwana bandal ba wenge pesi egu ya kosala musique atala ba viena etanga zomona ba wera sona zomona ba papa chéri jibe piana azomona ba ingénieur Blaise Boula azomona ba alempela mocho azomona ba tata mobich ba wenge wana ba Emeli alias tout ça ba nini do eza ba biloko epesaki bango pe ba gu esali ke no masa nanga lelo atala rabino il faut na sala pe makambu lokola ba vie na biso ya omoni so tali lelo neti na fali tanga remixaki ba kitisela ya mata ba biloko sala ba wenge azana droit poza mwana bandal donc azana droit azwa biloko wenge po ne grandia bandal ba pongi na biso ki déranger na ba vie na biso bandal donc fali ezanda kuna ya na droit fali so kutan sune loko mso wenge ngo betango beta yango po biso na wenge to zwa biloko sa senga aza mwana bandal ana visa na déjà Voilà, alors, bana Congo, bolanda biso, boza vraiment ebele, boebit, bado fallait salaka, misaka ba maman na ba maternité, les lonza bazo sungae, azo kende toujours boso. Alors, wewa, na ebité, en dehors ya wenge musique à maison mère, tout ça mona c'est comme si tout le temps ce qu'il fallait à Paris, beaucoup tanaka. Na bité ki camarade na bino zongi liso makasi ndenge bozaki bana mike ou bien zandeni parce que tout le monde a bino na ba vidéo trop. Oui, mais wana za masala ngai lelo so nangi na camarade moi tumba dendo il ngeza problème te. Le wana na camarade moi millionnaire eboti ba problème. Le wana na camarade moi za number 1 nde ba number 1. Za number 1 ya ba misenio so génération na e ya ngomoni eboti pe problème. Donc en tout cas za masala nga to tika la photo zalaka nde to zalaka fali pour en tout cas pour nanga c'est un frère. Ya ngomona ya mona ratangu na bele la kombo na ebatu balobale la fort oyeba na mona auto fanatique na somonga bi Sankara toi na concert na matete mais to monio na rotana na concert a fali na tuna ndeko wana ngabi est-ce que eza na vocal monga na sala na wenge siko na concert ngo fanatique esenga ngana yembango est-ce que bomona ngata na vocal mona wenge que so na zate muta yembango azate sala ma polémique parce que ça arrive le même jour président we rabeta goto fali rabeta goto we razali vie ya fali batikala ozana problème te pour fali c'est un garçon poli, c'est un garçon qui respecte Mikolo. En tout cas, on n'a jamais de problème. Loba ba tubo lugele ba problème. Et ça na problème te. Oui, on a fallu battre un problème te. Et puis ngai Sankara, na zape na problème te parce que na koyemba na maison mère te, na vocal te ou fanatique que senganga bis ou bien yemba. Donc na droit kende sika tout na lingi na kende. Mais na kenda ba concert ba to pa mpamba te. Donc so na ke ya fali pour pate, na ko kende héritier Watanabe boss live. So na ke ya boss live te na kokende ya papa chéri Jibempiana na kokende ya Nyoka Longo na kokende ya Dudu Kibinda mais ba concert etikali ba otikala mona ngate et alors même Fabrigas na kokende ba robino mundibi na kokende po na kokende talaka bina filé donc des fois tana moto danger na kokende mais wewa siko nzembo ba pesa na dynastie nzembo ngoto olongoli yango bien ezakaka nga ba kopesa nga nzembo te nga na mba grand prêtre bolele nga mona sala ba nzembo irenia ba be na zwa des contrats to na Blaise Lima to beta ba fikine gi malela muta produisa biso et puis na yembi siko mon premier amour o ezo beta leo na kisasa des fois te rien à voir nga ba kopesa nga nzembo soko tya nzembo na tya nzembo pa ya wera po na zare pa wera mais na tikala ko senga yete soki na za na besoin ya bon exemple na ke pa masala nga fali popa na bi fali na niveau no kutu ko pesa no nga nzembo te pesa ga libanga ya mutu moko il y a une valeur à 5 chansons. Il y a babatu ba osala album. Libanga ya fali moko. Totalement la mathématique. Un libanga de fali vaut 5 chansons de union
sacré. Ok. Donc pardon, la minute yo fali libanga na esiko ngai na na masa nga aleki. Yo na masa no mo aleki bato. Ok no senga bato mo ba faible. Jamais. Et senga na bandi liboma. Voilà. Et le kwa mutu mo to nga ke États-Unis akati na bité na nga soki nini kisangani. Non, donc nga fali so na besoin nzembo. Nga mo na yemba banzembo na nga. Na senga niwera na senga ni masa nga nzambe na bango fali pupa. Et on a lobi ke libanga ya fali. So ka fali bisanga yaka obwaka ta Dominique Diomi so na yeka na libanga moko po bateka banzembo kombe bato bateka banzembo bateka banzembo ba $2000 bateka banzembo libanga fali ya ba 40000 mais ça de compte à bato msupe basengi fali babi na ebela succès za na ngwana fali bota bota neti mabata ndenge baninga ne babota wana mabata pena bane belé po banda couper comme belé. Non. Moni ko bota eza bien te. Faut apena na dosage parce que bana baza bato basakana na bango te bana ba sacré. Faut yeba pena bota na modération pour qui pepe bana wana bien bazala vraiment na éducation ya yo parents. Papa, maman, tout ça, ils ont une bénédiction. On comprend, nous avons ces pèlerins, nous avons fali pour pas, nous avons bana, bazana baji, bazoni, en tout cas, ils ont plaisir, ma case. Tant na mona wera son, bana na yozo senti que aucun États-Unis, nous na wera, ba gladi ba sisi ba classe, moni ba exaucé ba silisi, bazotanga, moni mampa ta maman pasteur, ambiance bazana ona mobali na ye, moni ba maman nana ketchup, ambiance bazana ngo, yango wana tozana besoin, ya batu ba senti que image à misia ga voyouté, misia da pe père de famille, misia pas responsable. Elle ranga na kana ba lindia de l'américaine. Na fandi bo Nathalie moi si nanga chipa pembete na longoli on a tekite na parkango. So na pesi bato musu ba changer couleur au mona comme jaune. Mais na sombeli madame sou car mususu. Donc si on a minute dans 2 semaines est-ce qu'on a sauvé la maman biso susu. Na bengao. Mais na bino sombele su. Na sombela maman biso voiture. Pour maman biso pe il faut na payer car. Okabana mama nanga salinyoso na bokasi abomwasi na telemi na tamboli tangu pongo la vaemba mama na ngamta sali nyoso na telemi na tamboli anyokwami pourquoi to kotika ba mama ndengwana voilà ya ngomona minute il faut qu'on respecte les femmes d'abord mais ça va de compte prendre bato o ba leka na TV azofinga yo mais rotala na ba niveau boye bazata na linzaka na yo te mais pour moi na pe bazo courage ya kofinga yo mutu oza responsable la lupango munene boye bango basala ba émission ko tu na ba restaurant na ba bar mais yo sala ka émission na ndaku na yo tala garçon na soliste bana poto boye bisaye ba journaliste ba yambaka e ba yambata infa na ndaku na ye azaka na ndaku te alala kana ba hotel ya batu soki ya asengi lelo awa soki ba lembi e ake kote mususu azaka na résidence fixe ya fanda te na première riwana na première pas vu na biso mo bowana donc hôtel à moins cher au solingo lala eza pena muto za na mbongo to bi bona lala na hôtel à moins cher ba hôtel à moins cher eza hôtel Formule 1 voilà étape hôtel na hôtel Ibis mais ça n'a pas été belé ba kumisi Ibis yo que na hypothèse que Ibis c'est hôtel à cher non les hôtels à cher te ouais 50 €. Oui donc moins cher donc moi que ba voyage raté bo so là na ba yacht hôtel ba Concorde la fête biso là na ba George 5 c'est robela liboma so là li siko na ba hôtel aux senti bino koti yo mo bino non rien à voir donc et ça ba biloko ba te belé na ba Mayotte déjà batubilo batebele bazo rêver c'est hôtel sous la zala en France ils sont Saint James yana maman na hôtel ya blague était par jour 500 €. Bon siko na ba hôtel à $50 donc eza batu bana ba vertige ngana yo sa batu vraiment leo na minute yo mutu na muta garder bande na ye atika na kwen na ye voilà soki osali 10 ans yango yo ozana pema muninga na yo fali abetaka yo pamba en tout cas kende prière basa la bino délivrance bozana problème sérieux voilà ngai te mutu na betaka bino muta beta bino akunda bino achana tombo boko kata ko bimsa mutute so ngo chaka hiba yo ozonga do fali eza bisote et puis siko na minute na osenga bana misala nyonso awera son bozana respect ya patron na biso nyonso o sala bisoto zala mais en tout cas pona ba projet ya banzembo bato bazo sangana belé na yeko tala na fandi na sala analyse sans héritier Watanabe eko simbate sans la coste eko simbate dans le na minute bo revoir bo bandela po nandali yango bena na ndinga mabete obi
mutu so akobenga baninga basangana seke babeti mingi babeti mingi ko ekomi union fait la force abengi na bato avenir abengi na bato village abengi na bato commune abengi na bato quartier ifali azonyoko la mutu boye kata ouais comme il y a union fait la force parce que moni bitumbango o bolukaki o fallait adversaire na biso kasi bo bundana fallait et comme nani yaga na lempe la vie na biso atika na musique bozongi c'est na musique il tout ça et ça passe maintenant il fallait pe azana studio mazolo bater si na yango sko talasko biloko boy soki fali nde na yebeli atie loko ne kutani na biloko ba manzanza ba mbelekete jazz melami nyoka farango e mela biloko bele donc pona ngabo keba na yebeke masala ngana lo barate mais ninga za dana ba studio boye ya somo non eza somo tala na ba changement to fanda na e to zaki na rotana to fanda ba beda shour to fandi na ba sule kauka to fandi na ba seed boy manzaka malion to fandi na ba Eric Mandala le docteur des ignorants obi Nathalie mutumwa yo somba nzembo junior mawete mutayaki na ye auti Angola asombi nzembo pa fali $120 nzembo moko $120 après mutumwa libanga ye bo 20000 mutumwa libanga ye 40000 ya tika ko ya omona yo comprendre pourquoi ba bondisaka ye yango lesili dit a ça fallait yembele alobi aza 50000 fallait aboyaki fallait akoma na niveau ya ba 100000 ba 120 si akoma na ba 120 siko bato ba teka banzemo na ba $2000 bangonde siko ekombe na problème siko bamso ba komo sangisa ko to bato 8000 wana pesa la ta 4000 ayembi 4 personnes yango fo keba na ba orchestre mikie babana misana biso walinga bayemba bato bopia bambongo na bino eza mikie wana bokeba parce que bazana escroquerie za makasi ouais escroquerie ezali en tout cas merci Jordan Kambala toke na biso na suka na si to kende Sankara de Marika rango po to bandenge zo fonctionner avie na ko kwa Rafata del Jogo bagu danger Angel Muswahili Makizembe saka de kunta wewa to komi na biso vraiment na suka na habité soko ko relaxa bana poto ata plaisir ndenge bora mère ezotambola ça biso bien ouais en tout cas na ko pesa nanu ba mbote na ngai vraiment na Anderson Yimbi moto moko bien na pesa ba mbote na Yateo Zambrota ya Théo Zambrota na pesi vraiment ba salam na kopesa ba mbote na Jean-Marc Kabundi wa Kabundi maître nageur David Mangaya PR na pesi ba mbote na Sid Boy Banzaka Malion et puis na pesi sou ba mbote na Yemoro César Kuka ouvre-toi na pesi vraiment ba mbote na César Kuka na pesi ba mbote na Michael Diran Itoi na Brazzaville na pesi ba mbote na Yawili Etoka tanga kabela biso ba FG wa kabela biso ya blé le longa na talinga bi cadeau ba teka ate na zongisi yanga na kabeli pe madame donc voilà na pesi bambote na yemoko Adolphe Muteba Chilamwina Kelvis Nkoi na kati ya Kenya et puis Ness Makiadi Diata ba papa na Jonathan na pesi vraiment ba salam na yo et puis na pesi sou bambote na Elga Elegance na pesi vraiment ba salam et puis Mao Tondele na pesi vraiment bambote na yo Soule Kauka et puis Alizu Atara na pesi bambote Matire na kati ya Lubumbashi Ken bosso azoka bambo Matire ya Matire ya Mbageriche Watanabe Matire millionnaire panze la ba fifisi wa bala ye wana Matire boss des boss à Lubumbashi na pese vraiment la salam et puis le DG Serge Antikoum et puis Jeff Bokungulu na pese vraiment bambote et puis apôtre prophète Paul Figence soit prophétisera lobaka Volker Zana Goma, Volker Salama. En tout cas, on a passé vraiment ba salam. Pasteur, nous comme on Prophète Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi on andi maroka po jipo pesa ken. En tout cas, na mona penage na famille na mino demo arate. Na pesi sou bambote na Kasero Muliangasu et puis Jonas Kalambay donc na États-Unis na moni na Nabenga ma petite sœur na pembote Jelingangu ya Karine Ngangu et puis Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko na ke na moni Grâce Kitantu na moni mbala moko Yangiama Igwe de Dallas na moni mbala moko Dominique Diomi Mukonzi ya ba président nyonso bana Dallas na pesi bango bambote et puis na mbala moko
moko na moni président Pichumbongo na États-Unis Kedi Diambwana na zongi mbala moko awa na Canada na moni ya Jonas Mbese Guy Bajolo esika bazoya vraiment awa na kata na Paris esika na moni camarade nga Mutambongo Guy Malela le prince de la ville Paris t'appartient et puis Anna Aurélie Malela na PC vraiment basalam Golf Gizola dégâts matériels bon séjour à Kinshasa et puis Badjo de Paris Yannick Willou les banquiers na PC vraiment basalam na sous na moni mbala moko Belgique Chiba Chibasu Hervé Mwanza garçon de l'X Jomo Dango Kika Spey na PC vraiment basalam et puis son na Suisse na moni Robert Ntsusa oyazana gisasa soyez les bienvenus na yo na PC sou bambote na Yemoko Colette Nzinga le de Moïse Clo original na PC bambote na Switzerland mon matoni pi de France Suisse bon séjour à Kinshasa na Londres ska na moni Koko Arafat Makizembe na moni mbala moko Toton Ntsusa prêtre Bogar le mignon na pe bambote Marco Zefondo moi na Londres so na pe bambote Monique Kinke na Manchester na PC vraiment basalam en tout cas na Kisasa na lobby vraiment ba condoléances na famille il y avait na biso Cardozo Mwamba paix à son âme en tout cas passion salagi biso ko mona ken pianazo lela alelagi pambate parce que pasi oyo to mona ki to moni ya moni na boya ko kendata Guinée na PC bambote na Nino Mavwemba Tongzol merci en tout cas merci beaucoup merci wewa ken piana en tout cas talaraga tokendeka totala ndenge bango ezonana en tout cas babi beaucoup de respect na président Weranson parce que Wera asala batu ebele lelo ti bozomona fidélité à Sankara de Kunta ezobotaka biloko seko bota Sankara de Kunta asombeli Madame Nae, Jipi Yaboe, Ali Diadi à l'américaine, donc il y a Azuga Jeep Nae, au deuxième Jeep Nae, États-Unis qui a 19 fois Lemba, donc il y a un minute, il faut battre son ensenga. On a comme exemple un couple. Bébé Rosa fidèle tel roi Sankara, na koti susuna, bébé, est-ce que Rosa la cadeau tel roi Sankara, ça la moi si naie, pour ceux qui n'ont pas de ils ont un car mobo, so yobina luka rétroviseur ya car Sankara, na luka ni natika même na Kipwanza batutu baby oluka ni aluka antenne Kara Sankara donc babiloko référence Sankara de Kunta na sali ba makambe l'école de Sankara na na génération wengete na na école de Sankara oyo ngana milita batebele donc après ensemble ba église voilà mais en tout cas na ba orchestre mike na osenga na bango kakie en tout cas na ba $20 bazozwa ti ba kangisa baluka basomba moto ba 3 ans en tout cas ça moi passé Koko Arafat Makizembe Joël Koufle na Turquie yo yebi en tout cas Sir Poli Lumumba RDC Monde Sir Poli RDC Monde donc RDC Monde Sir Poli Lumumba Jordan Kambala yo yebi Sankara de Kunta wewa bino mo bo monati o ken pia na zolo babiloba bino mo bozo monati asombeli madame Nekak o bino bo sombela kata basika ta bana bazwa kata kadote na bana dama kosisa komo tambola car moko na bino tala Sankara de Kunta wewa bo yango yo jipe asombeli madame na ye ya palais o sentir pena ke Sankara aleki ba leader ebele o boka na musique à part Fali Poupa musicien aleki Sankara na ba jipe azate à part Fali Ipupa na génération 5 mutaleki Sankara de Kunta na badjipi azate donc Sankara leki artiste mboka na kokabela mwasika bo sentir pena que non bourgeoisie ndeza o sentir Sankara de Kunta wewa Jordan yaka tikana matana nuko et ça langa pena bien voilà en tout cas et ça linga kitoko de bozomona awa na kati bato msobolo baki trop telasko jipe ya bosko na mati basombeli madame Aline Diadi à l'américaine voilà moi c'est wewa voilà cadeau cadeau merci beaucoup merci